Mbote batata ba mama weekend elamu na mabota na bino bomesana kolanda rendez-vous na bino ya Mag FM na nzela ya FM télévision kasi lelo toye poto pesa bino nini oyo tosaila ki bino lokola musala semaine oyo mobimba na cadre ya retro boye baite nazali na isengo ya ko présenter bino yango. Lundi, Total Sekbino Lolenge Kani numéro 1 ya Seni Tobengie Denis Kadima félicité Kibongo ba Jean ya Seni o bazali ko sala musala kitoko sur terrain kuna na Luala Bapé Total Sekbino Lolenge ni bandimi église de réveil bango Bapé Saki makanisi na bango na o etala Kibongo arrivé ya Pape François Awa na Congo démocratique. Kolandisama na ba opération ya enrôlement ya ba électeur la deuxième ère opérationnelle ngo Denis Kadima a mi pesa kiye moko mbeka pona kokende kokumla masolo ndenge kaka eza kolekela kuna na Kolwezi plus précisément na province ya Lualaba. Après que asilisa na première ère opérationnelle ya Kinshasa ndenge makambo ezali kokende côté mosusu ba réclamation ezali pe côté mosusu ba électeur bazali kotika te kopesa ba problème na ba desiderata na bango neka bazali ko rencontrer yango na ba centre d'inscription et pai mosusu pe pesa ki patron ya Seni ndingise ya kokende kotala ndenge nini ba agent ya Seni na Kolwezi bazali kokumbela masolo. Après supervision pe inspection na ye azalaki impressionné na qualité pe na maîtrise ya travail o ezali ko abattre ba agent ya Seni na parti wana na maloba na ye azanga kite ko préciser après visite et inspection oyo ndenge kaka ezalaki respectivement après ko inspecter ba centre d'enrôlement akutana na madame la gouverneure pour na entretien oyo etali bango mibale na simana yango alobaki boye. Je suis en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2. En vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect sécuritaire. Après ba inspection oyo Denis Kadima a rassuré que na deuxième ère opérationnelle pour na ba centre d'enrôlement to pour na opération enrôlement ya ba électeur et ezali ko kene malamu azanga kite ko encourager ba agent ya Seni pour na ko sala musa ndenge longobani pe ba mosusu na ba ère opérationnelle mosusu ndakisa ya Kinshasa pe ya Bandundu ba emboîter pas na tina ko permettre processus et kene malamu ndenge kaka balobaka na climat apaisé. Koya ya pape na RDC précisément pona nga eza pona ko tombola pena lokumu ya mboka na biso parce que to mona ka ba pays mususu bisika ba papa wana balekaka kimia ezalaka mboka na biso tonyoka mipena mingi yango nde koya na ye eko porter un plus na oyezota la sécurité ya mboka. Le pape a la bienvenue na Congo démocratique. Bon, biso tozana besoin ya kimia bonde ko bolingo ezala entre biso assemble mingi poto zala na kimia tozwana nous paye parce que guerre wana elembisi bato spirituellement tozo linga to bénéficier à gagner ba âme zamba sala biso grâce. Ici en Afrique, nous avons beaucoup de pays. Si le pape il a choisi de venir ici chez nous en RDC, parce que nous avons beaucoup de problèmes ici au pays. À l'Est, nos compatriotes, nous sommes d'abord les soins de Congolais coulent tous les jours. Pour arriver des papes ici, c'est aussi mieux. C'est pour bénir notre pays. Koya pape, to sepe nango, papa Zoya, pour te dire que Jésus n'aime d'attitude à biso pape. Mais ce que biso to ba papa Zoya, c'est quoi Zoya osala nini? Bamsu bazolo ba o azoya ko balisa batu bazi mibale mbale to zoyoka. Mibale mbale babalana, basi babalana, ce que to éviter zanini. To lingi kimia na Congo.
guerre na ye se ezwa fin tozala be donc nde papa azoya makambo nyonso ekoma mpe malamu. D'après ngai koya papa ezaka convoi mbisa ye ya mvwamaka biso bapeuple congolais tonyokwamaka moko teka na biso libande bane kosala biso mwa ja bazobenga na batu moye toteka eza te donc vie ezoya kaka dire mais ye bango donc bakangi biso basentir na libumu tolia te tose retrouve te donc mpona koya ya mutu moko. Mokolo ya mardi tolakisaki bino lolenge kani wenze ya kamunganga ezali salite makasi pe totalisaki bino lolenge kani mwana mboka l'apôtre Tamboluko ki asalaki bongo clôture ya campagne na ye oyo apesaki bongo kombo ngaba doit changer. Bateki ya wenze ya kamunganga na commune ya Ngaliema bazali kolela lolenge mwenze na bango ezali salite oyo ezali kosala bango pasi mingi po soki kaka bamvula ebeti model mai etondaka na wenze moye ya koteka ezalaka te na yango wana bazali kolela po bazali na ba difficulté ya makasi. Difficulté zo nango apa to mona pasi. Fule ezalaka ana wenze apesa koboka matiti ezalaka te. Mbula soke beti to sufaka makasi koleka. Message na apesa bakonza mboka basunga biso bako soutenir biso ana wenze les bandeli ya wenze tozwaki décision po bapanza kote na kote bazungisa mabele koto bazungisa mabele koto yo po maile kaka bakunjo bayelele kotunga wenze kuna wenze ezalaka te toyebi limiti wenze isukila banda na mobutu baye babakisi wenze misusu moye tosala musala wana maye kitaka ezate nedi ngayo ndenge na vande nazana lupangu kitoko nazana ndako kitoko mai zokotela ngati na kati ya ndako tosali na mami bale nyose ezodinda na kati ya nase tozana pasi antuka bakunji basala nyose antuka ba difficulté ezali tangu batongi wenze oyo biso tozana bandako pembeni tosengi bango na ndenge nyonso tu botikila biso meme ta place tobwakila kata mabelani bazelo tobwaka kata mabanga baboya kila motema na bango mobimba vraiment ntuka mokolo ngonga na silikaka makasi et puis ba mai ezokotela biso na balopango pona mbi bozotika biso tokoma lokwa bangulu donc soki mbula ebeti poto makolo ezobeba ekomi lokola mayanzi pona nini memboka eza mboka na biso moko. En tout cas, tokosenga na administrateur ya wenze oyo ayeba kosalisa salongo ya makasi na wenze oyo po model bateki bazali kolela ezali kitoko te pe kosenga na ba autorité baluka ko kanalize mai ndenge population balobi po mai evandaka na wenze te soki mvula ebeti boye ezali kitoko te esika biloko ya kolia ezali esengeli ezala propre na model o bazali koteka. Putulu emataki makala etikalaki na mobange na clôture ya séminaire oyo ezalaki intitulé Ngaba doit changer na cadre ya 60e édition ya Ngaba oyo esalemaki kuna na église du Saint-Esprit au Congo oyo ekumbamaka avec impact na idéologie epai ya yemoko le patriarche Tambulukoki lokola asalelaka nzambe na ndenge ya solo azalaki décoré lokola ambassadeur de la paix à travers le monde. Sengeli boyeba ke les patriarches Tambulukoki bakiselaka ye ambassadeur de la paix à travers le monde azwaki lisusu diplôme de mérite. Matea eteyamaki kitoko kaka pona koedifie peuple de Dieu. Nyonso esalemaki na présence ya numéro 1 ya commune ya Ngaba. En tout cas luya ezalaki awa na ndenge ya defwa te. Nakendaka bamboka mingi batombolaka nga me na mboka na nga bapesanga na honneur te apa oyo naza medaille d'or na mboka oyo me barespectaka biso te me lelo lokola ye abimisi mvwa na ye nakanisi bakonzi bakomprendre ndenge kaka balobaka vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Clôture oyo esalemaki kitoko mutu nyonso oyo aparticipaki azongaki pamba te azwaki solution ya ba problème na ye boye nde ezalaka.
Mokolo ya mercredi tolekisaki bino lolenge kani enseignant moko to approchaki na micro ya Mag FM apesaki makanisi na ye na o etalaki bongo journée fériée oyo bakondi bayebaki na kotia na arrivée ya Pape François awa na Kinshasa pe botala centre hospitalier Dominique Lecker lolenge nini akosala musala malamu na ko traiter ba maladie nyonso ezali kotungisa bino. Mukolo lelo tomesana kozala na bitelo pona kotangisa mais eza mukolo yesengo tokanaki yango te esiye alors toyambi tata Pape Mokozi na bolamu pe na yesengo kasi tokobenga biso bayi ya nepake ezali lisanga ya baenseignant ya école privée agréée oyo ezwami na mboka na Kisasa awa ke tokobwa kosala musala na biso ya kotangisa pe bana batanga mingi pour biso na privé toza ko réclamer kaka social ya baenseignant ya privé oyo bazali komona passe mais tolingi ke musala baza kosala ekende liboso esala malabele moko ya malamu mpona mboka na biso pe toza na mboka mosusu te biso nde bakongole tolinga mboka na biso. Makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki mokolo ya jeudi tolekisaki bino lolenge kani Pape François ayebaki bongo na koyamba bilenge kuna na stade de martyr asolaki na bango pe yango elekanaki kitoko pe tosalaki mwa rétrospective na oyo etali bongo liwa ya feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba uta atika mokili ya bato pe mabele ya bankoko na ye RDC ekokisi bongo 6 ans. Ndenge kaka ezalaki prévu visite ya Pape na République démocratique du Congo na deuxième journée na yango esengaki akutana na ba jeune initialement prévu mokolo ya jeudi 2 février na kati ya stade de martyr ya Kinshasa. Foule ya ba jeune eyaki na rencontre ya Papa
na kati ya stade de Martyr après sainte messe o ezalaki dite mercredi dernier na aérodrome ya Ndolo devant ba fidèles pe ba personnalité politique. Pape François a rencontré ba jeunes congolais jeudi 2 février 2023 na kati ya stade de Martyr. Rendez-vous oyo ezalaki lelo pesi mbombo aboyi ezalaki importante na kati ya capitale ya République démocratique du Congo et epai wapi ba jeune catholique ba pesi ba desiderata pe ba présenter kolela na bango liboso ya souverain pontife. Avis o ezalaki partagé epai ya ba jeune ndenge kaka ba déclaraki ba ye ko rencontre pape po na kotalisa na ye ba problème na bango pe po na koluka epai ya souverain pontife ba solution na nzela ya losambo pe na nzela ya médiation na ye. La plupart autres ya ba jeune bazalaki présent bazalaki nde na rencontre na 266e pape ya église. Au côté ya ba jeune kinois, toko remarquer présence ya plusieurs autres délégations et wuti na ba pays étrangers ndakisa ya Congo Brazzaville. To signaler que déploiement important ya ba policier ezalaki constaté na kati ya stade de Martyr pe accès ezalaki conditionné na ba fouille. Le 1er février 2017, 1er février 2023, il équipe déjà 6 ans, mon kokaipa wapi jour pour jour, ba kinoa pe ba congolais en général, bazali ko se rappeler na liwa Sphinx ya limité Etienne Tshisekedi wa Mulumba. O ya zongisaki molimo na ye pa ya Kolonzambe, na ville ya Bruxelles, kuna na Belgique, suite ya embolie pulmonaire, o ye kwesaki géant ya politique ya mboka Congo. En ce moment, epai wapi ba miso nyonso eza braqué na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, epai ezali ko séjourner souverain pontife pour na compte ya visite na ye purement apostolique. Et sengi koyeba que très concentré par ba manifestation aux ezali kozo à part souverain pontife, secrétaire général y a parti au pouvoir Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya a zanga quitté le lenge à réunir ba sympathiser un parti politique pour na commémorer décès ya Sphinx ya limité comme ezalaki le cas ya année dernière. Tant que souverain pontife a longwena no mabele à Kinshasa te et ezali difficile comment na organisation ya commémoration à liwa Etienne Tshisekedi et zwa esika na yango sous l'impulsion à Augustin Kabuya vu que en plein ya visite papale et zana nous sur le sol congolais. Commémoration ya décès à Sphinx ya limité et ezali pe kozwa esika na méditation mais eza rangé na placard parce que chef ya parti a annoncé qu'il lors ya dernière matinée politique que mise à action de grâce et kosalama mais na arrivé à pape et ezali na mwa kokoso po ete misa wana ezwa esika nango Topé et Salama. Oyo ezali kaka partie remise ya messe d'action de grâce na mémoire ya Sphinx ya limité nde kozwa esika bien après départ ya Pape François na République démocratique du Congo. Mokolo ya vendredi to lakisaki bino lolenge nini Pape François ateki bongo na basali ya nzambe nyonso ya Église catholique awa na Congo démocratique ete kosalela nzambe yango ezali mombongo te kasi esengeli kosalela nzambe na lolenge esengeli pe to lakisaki bino lolenge nini bawenze na Kinshasa ezali bongo salité pe ezali non construit. Na tango baimboka bazali konyoka mananzala pe bozali komi pesa ya kokende basusu lokwa na mombongo na bino mombongo na bondeli bino totikela yango libanda ya bomo ya Kristo bozali babateli ya eklesia bozali bato bazali kosala mombongo te tozali babateli mpate basaleli ya baimboka tozali te bato bazali kosala mbongo to mosolo tozali bakengeli mpate mosala esengeli ezala ya mokengeli pate liboso ya mpate pona kolakisa nzela kasi te nsima ya bampate pona kotika bampate bango moko wana nde ntina ya mosenjeli pe ya mobateli mpate tozali wana te pona kotikala na nsima ya baimboka kasi pona koakompanye bango pe kosunga bango na ntina te bampasi na bango ezala mpenza mosala oyo tondima liboso ya Kristo pona kozala liboso na ntina ya kotambusa bampate.
pour aider. bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malunga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na bakondition ya mabe. Soki otamboli na bawenze nyonso oko konstate salite bafulu bamai bamesa ya malunga te oyo ekopermettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli. Nzokande bafutaka bataxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya koentretenir bawenze kasi bateki bamitu tunaka mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesamaka chaque jour kasi wenze ezali kotikala kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus. Na koteka boy totala papa bongisi biso nzela fala bongisela biso wenze apa ba chef a wenze nde basokipa na biso bo autorité pe tomona te na pe tomona na biso wenze otande ndengeza bien kututé bukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko. En tout cas, administrateur ya bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa musala nini bozali kosala po population bazali kolela modèle bazali kotekela ezali kitoko te mbongo ezali kokota na caisse chaque jour kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya kobongisa bawenze kasi ezali kokende wapi po bawenze ezali kaka kokufa pe kobeba population bazali koteka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut etekamaka na esika moko ya propre pour la santé n'a pas de prix bo trouver solution bawenze ebonga boye kitoko te. Mokolo ya samedi tolakisaki bino lolenge kani numéro 1 ya commune ya Ngaba ya azali homme de terrain akitaki bongo sur terrain pona koyeba bongo na côté ya na population na bazala bongo na culture ya kosala ka salongo samedi nyonso pe bolanda ba publicité oyo lokola centre hospitalier café ke bisikani no kozwa bongo guérison na malade na yo pe olingi otangisa mwana na yo ayeba misala maboko tinda na ismikom akozwa formation na ba condition ya malamu. Kaka ndenge amesana kosala chaque samedi bopeto na commune na ye nani bourgmestre Aimé Francis Lolinga bakisela ye le bourgmestre du terrain ndeba na Ngaba babengaka ye akitaki na veni Kisangani abandi kotambola ko motiver population kokotisa bango notion ya salongo balongola bosoto nyonso ezali nzinga bakure plus bakaniveau po yango nde esalaka ke soki eza bouché mai etonda na bavenu pe mai ekotela batu na bandako ndeti awa population bazali koexplike ye ndenge babetona kaniveau oyo nzoka nde bajan ya régie des eaux balekisa tiyo na kati ya kaniveau esala ke babetone kaniveau mpanzi mususu yango kaniveau oyo ebusha mwaye mai eleka malamu ezali te. Pona population Ngaba na lobi boye esika ovandaka soki salite ezali ba maladi pe ebele kobotama wana yango wana pona kokima maladi pona santé ezala bien biso moko nde tozala tosukola 2 fois 3 fois par jour libosa lopango na yo komba 2 fois par jour komba 3 fois par jour matiti longola kozela te l'état ya kolongolela o matiti parce que l'état oyo bacommune na biso oyo eza na mbongo moke soki oyo ozeli biso tosala yango ekotikala wana ezongi eloka na kati ya lopango bozala na habitude ya kosala mpona bien-être na yo ozala bien esika ovandaka motu nyonso so aleki epa na epa mama oyo to epa tata oyo ezala kitoko boye tala propriété esengo eza ya nani donc to mpe ekobongisa mpe ekoevite biso bamaladi ebele likambo baloba
Europe n'a pas de microbe, mais Congo n'a pas de microbe. Donc, si on a un malade, c'est bon. Le microbe est bon. Boye ezali kitoko, bourgmestre Aimé Francis Lolinga, le bourgmestre du terrain, azali kopesa devoir à domicile. Na ba bourgmestre oyo bazali kofanda na ba bureau kosalelo kote ye alobi lokola ye azwi ngwende na komini ya Ngaba. Ngaba ekozala komini ya propre ya kitoko koleka ba komini nyonso ya ville province ya Kinshasa. Ngaba ne tombera jamais, toujours Bopeto. Otamboli, solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka, ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes ans retardé taux rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenge aza kodetecte ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po oyo ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali kodetecte ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisa te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo kolita awa na oyo etali ba faculté Esmicam ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu
basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esiscom. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esiscom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Oyemba kamala mundeko yoka conseil oyo beta tour na studio Liloba ou enregistrer album na yo na ba condition ya malamu. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Kimambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo esuki awa tikana pesa ba bon weekend na ngai na bino ba nyonso bozwi libako ya kolanda biso prompt rétablissement na oyo abotela bino elombe mobali mama Gertrude Ngomba Marie bika malamu tika ete kimia nzambe ezala likolo na yo wana mama moboti na ngai na pesi mbote na esengo pe na bosanité ya Nikasongo azali kotala biso na nzela ya Cape Town bozali mosika toujours na 3W Fondation Malua TV nde chaîne na bino et ko permettre bino bolanda biso en temps réel à travers le monde na bosanité France Beauté l'infinitif akano limite kuna na mboka ya France awa na Kinshasa bongo na sima caméra dozaki na ingénieur Florent Okita na nzela machine Francis Petazalaki Jessica Kanza pe Christian Kabuya ba compagnie kibiso na montage na niveau ya régie tozali bongo na DT Gelor Muya Koko Muya tomesana kobenga epe tobo sanité Danda Cruz makasi papa ya ba Asda Cruz esengozaki yanga ya ko présenter bino yango dimanche elam na mabota na bino tokutani bongo lobby mokolo ya lundi pona basango isusu.